Shalom peuple de Dieu, Libota na Nzambe, na pesi bino mbote de partout vous êtes, nayebi que vous ébélez, vous olanda biso, vous a connecté, branché, scotché na chaîne na bino Esther TV, na pesi bino mbote mingi, biso bato Nzamba akufela ne kulusu, toza sélectionné parmi ba vivants ya moko alelo et Isaac Nzambo abatela équipe akumisi biso susu na suka. Ya journée à l'élo, topesi na Nzambe wana merci et topesi na osu merci. Yo mutoza toujours wana olaksaka toujours amour, confiance et fidélité wana topesi na o merci tosengi na yo o continuer nango toujours pe Nzambe wana akozanga te na ko pambola yo. Et je vous dis aussi merci, je dirais merci à la grande famille, la famille Amani précisément, à ma maman GH, et là où elle est, topesi na ye merci mingi. Parce que c'est parmi mes abonnés fidèles, bazawana pona kolanda biso en tout cas, na boke binyo sorto pesi na ye merci mingi. Pe to sengi na yo to s'abonner na nte sur Esther TV, kobosa na te, s'abonner massivement pour que on rate le côté. Parce que ceux qui s'abonnent, heureusement, ce soit nulle part ailleurs, toujours sur Esther TV en tout cas. Je vous assure, vous ne serez jamais déçus sur Esther TV parce que Esther TV, c'est une chaîne chrétienne. On a partagé tous les favorable au état sur la parole de Dieu. On a parce que nous avons toujours enseignement mabé commis vraiment peu pratique ya mabé comme na ba église ma malédiction na peuple de Dieu. Et quant à nous le la Esther TV tozawana pour na sa peuple de Dieu nzela pe la droiture et commence que tordre sens ya ma comité. C'est pourquoi nous insistons bino bateau bo s'abonner déjà, surtout bobo ça n'a pété na ko aimer ko partager comme malbalanzami parce que c'est la parole de Dieu. Bon partager yango partout eza malobana nzambe na lobaka toujours mutako pimelo nyonso ba pimela yo boye men sauf la parole de Dieu parce que ma komelobi tout passera mais la parole de Dieu ne passera jamais. Yango to sengi na partager na Facebook, WhatsApp, na TikTok ko za malamu. Pourquoi na TikTok balansaka ba photo na yo? Pourquoi na TikTok tsaka kaka olexa kaka makambo ko édifier peuple de Dieu to sengi na yo au partage à Maloba Nzambe, mais surtout nous avons s'adresser na yo mutozolanda biso en tout cas Maloba Nzambe yango partager yango pour que et même appel implique na la vie ya bana Nzambe en tout cas et cause la malamu mingi. C'est toujours votre sœur Wabino Ndeko Obolira mingi na pena na kabino ya trop. Oui, merci mingi. Lelo toza na otali maso na biso pe toza na ba inquiétude makasi na otali makambo ezoleka na mboka na biso, insécurité komi makasi yango toye po tolobela yango na bino elongo parce que toloko bomba yango to eza makambo mboka na biso soki mutu moko aza na insécurité en tout cas ekozwa pe biso nyonso tokozala mal à l'aise parce que biso nyonso nde toza bo toza bana Congo. Congo mon pays, pourquoi pas tout le bel hôtel natina mboka na biso pe makambo ezo salema en tout cas eza quoi merder peuple congolais yango toye ko le belango na Esther TV et le mona bino to le belango ensemble avant to kota na otali partage tu peux masolo na biso amoko lelo to sengi na yo na tikilo en tout cas s'abonner massivement sur Esther TV, partager, aimer, commenter, surtout commenter on est ça la bien mingi. Je suis sûr que nous avons déjà s'abonner massivement sur Esther TV. Oui, sans plus tarder, l'autre zolobela, nous avons annoncé, nous avons en sécurité dans le canabiso, cause ya bakulu na autres zomo na moi bando en tout cas makambo ezo silate. Bien que Constant Moutamba, ministre de la Justice, mais il y a toujours des gens qui s'entêtent. Il y a toujours des gens parce que même nul est au-dessus de la loi. Nul est au-dessus de la loi. La loi est dire, mais c'est la loi. Mais toujours, il y a encore des gens qui s'entêtent à la loi. En tout cas, c'est regrettable. C'est vraiment regrettable. Les gens qui mais toujours, les gens qui ont apporté les santé et pas battu nos sous. Je vous dis, c'était avant-hier, j'étais sortie. Qui précisément na commune ya Bumbu, précisément na commune ya Bumbu, na cadre musala kotambola. Et du coup, na mati moto et le monsieur ou abandonné comme mangai a dit ah madame.
ndingo to komi en tout cas pas moyen, il faut au bon ma téléphone, notre téléphone na sac, mais tandis que nazaki en communication et bisinga maman tak téléphone na sac so ba yeli en tout cas muta ko bimazate ba ko sala ngo en plein air ba to bazali mais muta ko potela yo azate par la peur là na du téléphone na kati communication na du téléphone na sac. Je me suis dit mais comment ça makambo yo constant mutambazo telemela mbala na mbala, mais il y a encore des gens qui s'entêtent na bino to koya ko lobelango elongo na bino. En tout cas makambo ezo ça la passe, en tout cas c'est vraiment regrettable, c'est vraiment regrettable que la o ezamboka na biso Congo mais toza na insécurité makasi pe bato bazo sala bon bana nezaka ka bato na biso moko ezaka ka ba citoyen na bato na biso moko ba congolais et baza ko s'entêter nango kotia bato mal à l'aise kokata koboma. En tout cas sur okute na bango je vous assure, je vous dis pitié za la raté ba koboma so pe ba biso spécial koza nango. En tout cas là tu n'as pas le choix, tu n'as qu'à donner sur opacité. En tout cas tant pis pour toi, du coup ba bomio to pe ba sali o mabe. En tout cas makambo zo sala biso pas simingi zo sala biso pas simingi, bien que constamment tambazo sala musala na même toza sous na ko interpeller pe ko loba ko s'adresser na constant mutamba. En tout cas arrêter à continuer nango, mais avant toutefois to loba to kota na profondeur ya sujet na biso mukwalelo to sengi to landango elongo na bino na comme ça to kozonga na hôtel na tina ya masolo na biso to landi mto kata yeyo ba video ezali mto kata yeyo na Rigosta na yo kosobo manga na sala lokote masala ngai buto la mape na ma chauffeur la mota bula mana buto la pe ndisa na mu mais et puis nato ça va choquer c'est choquer sous awa et choquer awa na kotanda kwa no tetenga ete ba tetenga inde ba ka nga misu ba sa mabina kombolama selemo asa manga iselemo mais ngate nazara na groupe mais groupe ya moto panchana batu bakanyenga yi na fanda ibo na sai ipala mai na sai na pasi batu bai baoka mama de na sai fa buka ngo ipo ni na sai na lunga po batu ba mo batu baoka mama de menace na ba mo lwa sai kinga moko de na basoda wa likolo kuna na batu bazakana ibakanga yanga mais on a ça ba mo be oya kala na yebi ona yebi pete na ba wolimisa ngai ona sala suma bete na mana ngo ko sante na ngala pass na zela ona na za shock na buka ba tete nga bokoko ne ba tete nga so o ibuka na za mo shock ka ba kile ngama elo na kutana ko me wana tu na izali boko ezaki ke nandinge ndiyo toche ngala yaki boete nandika ndi babita ngana wa munji wa changa kuna lemoni lembu. Donc dépôt banda mabena 2015 batu oyo moko ko reconnaître ubotola o viola bon uboma to viola te ubotola to ke nkaka ubotola o ba omo lelo oyo lubika ke ba limbisa ba ona botola taka yamai ta oliponga na pusa kutu na kusante na zapende baninga ba luka pe obula pe pona nga chauffeur muta na posa luka me kombo na ngai ndenge kenda ninga mabe omoni na kokati ya tena ya bula luka po za mutu nsusa sema be na e salam sema be na e salam c'était ça ni babilo o ana na butu na oneza la musu bako chawa oneza ni la rate na tambo on a ça bisoko bako chawa
ngai towe na eloko te nga pe na yebaka ye te me namonaka eka na quartier nake zandu nake pe babiloko na nga teka bampapa na ndenge pompage ya boye baba bayebi nga mais petit wana tokutana na ye boye ba 5 heures ye na 4 personnes bie bamwasa na ye bie bamasheti masa wana boye abeta ba macheti azo bambongo me abando welaka azo chombo na nga na poche na ndenge koboya wana boye masa boye donc ya tikanga donc à part zo nzambe te ba video ezali bato bamona ba video ezali selengo abeta ba macheti trop c'est que zamba dans le kumu ba preuve ya moyo nga bato bayebi nga déjà bato bayebi na mutu ye kaka selengo kaka oyo avandi aboye mutu abetanga ba macheto nyonso kaka ye kaka donc na sele eloko te omotolaka ba biloko na ngai. Oui, merci beaucoup. Voilà des retours sur le plateau. J'espère binomo bomoni pe bolandi vidéo on a boké bino sur tolandi ngo longo binomo bomoni commerce ki ngo en adage mo bol barake ngomba na ngomba en tout cas kutana te mais bango bakutani bomoni commerce que bitumba o eza vraiment makasi en tout cas kuluna oyo akataka mutu elelo bakutani bomoni commerce que trouble mais Kuluna aza ko se plaindre azolo ba toujours que ezayete pe batebele ba komi ko sala mabe na tina ya kombo na elelo ye déjà atika na ye mais bomoni commence que le messie aza ko insister parce que bakutani on se demande baliba boma na to pende le messie nga boma et to pende ni en tout cas eza vraiment malamu te na utana na tina na yango bien que otika déjà to ebité est-ce que réellement mutu azolo ba kuluna o azolo ba ke déjà atika na meza na batu ba osala mabe toujours na kombo na ye est-ce que parce que tu es bien au monde on est comme na ba pasteur na ba biso banzita ko kauka comme ta muto alo bane likambo ateza na ya lokuta mais vous sentez aza ko assurer bino azolo ba toujours que oh eza vrai mais nzoka na sima na yango lokuta moko eza nango na kati wana en tout cas ce qui est que notre frère a témoigné le biki a bongo là déjà monté ma tika en tout cas que la gloire soit rendue à l'Éternel mais ce qui est bon côté sache que il y a un jugement un jour ce que je continue toujours au aussi que on a tika tika na en tout cas c'est Dieu celle qui connaît et punition sévère ya nzambe ezana tina na yango en tout cas makambo zo sala passe mingi parce que tozo mona yango pe tozo vivre yango makome le bipé quelque part to croire na la parole o mutabimisi yango tondima biso pe to mona yango ce qui mutabongoli motema mais na biso pe ba chrétien to jijara toujours omoni mutulela bongoli motema mais soko okuta na ye par rapport comme le ba c'est la nzambe ya lokuta nayebi vi nayebi non ce n'est pas comme ça. Dieu nous interpelle par rapport à cela bongo eza malamu te soki muta bongoli motema en tout cas komaka ekelamu ya sika liboso na nzambe si c'est le cas que la gloire soit rendue à l'Éternel mais néanmoins par contre eza misala ya malamu te déjà soko kota na makambo wana en tout cas vino koza eza susu malamu en plus réputation to pe crédibilité na o déjà eza ko be bandeti na makamba boye voilà les messieurs aza ko insister toujours que za yende mutakata kié et lelo bakutani en tout cas réaction à messieurs eza vraiment makasi mingi parce que toza pe na place ya le monsieur oh bakata kié et pas kuluna oh bomoni comment est-ce que monsieur aza ko réagir parce que eza makamala muté sala qui passe mingi pesa nzoto ya mutu si mutabande ko kata na balolenge wana le monsieur a totalement raison mais que voulez-vous les kuluna zo témoigner déjà qui atika maison na bateau bazoya toujours na tina kombo na ye pona ko sala kama be voilà ndeto koloba eza misala malamu te comment est-ce que pepe sa leçon na baninga mususu comment est-ce que crédibilité ya mutu aussi comment est-ce que valeur ya mutu aussi pe réputation na ye et baby yango to baka toujours basomba la réputation qui en tout cas makambo eza makambo soni mingi toza ko interpeller toujours na ba jeune frère ko bazo sala bo en tout cas il faut arrêter eza misala malamu te eza misala mabe makasi premièrement et kozang sayo bokonza likolo car la Bible dit à quoi sert un homme de gagner le monde si tu perdais ton âme en tout cas nina mwa motu yana gagner mokili ya lelo ba mona ngana sala bo ceci c'est là ce qui n'a peur d'un royaume des cieux parce que mokilo tozo mona bo et kolinga me koleka na ngoloko kotika la toujours la parole de Dieu yango déjà privilège pour na biso ba na nzambe ce qui ozana ngo en tout cas
vie éternelle et pas nayo eza assuré eza misala malamu te. Dieu nous interpelle par rapport à cela. To moni pe bon ministre en justice azo koba toujours na musala, mais il y a encore des gens qui s'entêtent. En tout cas par rapport à cela là, je vous assure là où Constant Mutambazali en tout cas to pesi na merci pe longo ne mingi na musala malamu azo sala, parce que en sécurité comme makasi na mboka na biso là, je suis sûr et avec sa détermination que akolemba te pe akokoba toujours na otali pour mettre fin na phénomène kuluna oyo makambo zo sala passe mingi. Regardez même ba réaction ya boye que ça lui passe mingi ce que tozo batende sibitumba boye, parce que le monsieur aussi a totalement raison. Il a totalement raison parce que c'était son corps et bakata yo bongo vraiment bino mrope bomo na eza malamu mingi te et bomoni comment est-ce qu'ils réagir makambo ezo sala passe mingi ezo sala passe mingi. En tout cas bandeko basala kango te pe muto zo landa ngo za na vie wana. Dieu t'interpelle d'arrêter, ce n'est pas une bonne vie. Dieu nous appelle. En tout cas ceux qui au sala kama makambo wana Dieu nous interpelle ya ko sala mosala na ye parce que eza malamu mingi te o eloko zo lekela biso pezo kamu sabiso totala ete misala etondi nango ebele. Misal etonze belé, il y a des formations par-ci par-là, mais toujours comme comment est-ce que on diminue na yo obando kata batu omoni batu na nzela okati mutu yeba ke soko kati mutu wana tuko ozape na kinate et pas l'état en plus na miso nzambe, parce que justice ya nzambe existaka bien que peut-être omoni okati mutu mutu akolandelo azate mutu akopoursuivre ya azate, mais laisse-moi te dire que Dieu existe en plus que justice ya nzambe existaka yo moni peut-être balandeli te, mais ce qui est za mutu wana asambelaka. En tout cas okozanga kimia na otali na tina na yango toza ko interpeller yo osala bongo kwani, parce que misala eza nango ebele. Il y a des formations formation eza ebele ya koyekola musala, koyekola mécanique, koyekola eloko bona ebite. Pourquoi vous hésitez et qu'on peut s'arrêter tout peut ko sala nini? En tout cas toza ko interpeller yo mutu sala ka lengwana luka ou arrêter pe o la musala ko mona commerce que nzambe a ko intervenir pe a ko bénir au lieu ko ba toujours na ko kata batu ba souffrir likolo na yo tikate ataba mutu aza ko se plaindre en tout cas rozana kimiate et si kan nyo sata ko justice et poursuivre te landeli yote, mais ko se plaindre na yeka wana surtout so baza mona nzambe. En tout cas okomona loboko nzambe te vina yo ekozana kimiate okozala toujours na kimiate pe ba malédiction ekozala likolo na yo. C'est pourquoi toza ko interpeller misala ezebele soko ekoli omona nzambe akoya pe akotsa loboko na oetali misala ozosala. En tout cas ce que sala kango yo muto zolandanga, il faut arrêter parce que Jésus revient bientôt. Position nino ya kokutela yo te bongo la mitema ekozala malamu mingi. Oui tokomi na suka il y a ma soeur na biso sujet na biso mais avant toute fois n'achiter, je dirais merci à vous bino bato bolandi biso attentivement au pesi biso attention to que matoyi na bino to pesi bino merci pour l'amour et fidélité. Je dirais merci à la grande famille, la famille Amani précisément, à maman GH là où elle est to pesi na ye merci beaucoup et à toute l'équipe au baza pembeni na biso to pesi na bango merci mingi. Et quant à moi, je vous retrouve à très bientôt. Ciao.